Exemple TV Kitoko. Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Moi, les femmes du macaque, ils ont volonté à ma parent. Voilà. Ils ont volonté à ma maman. Ils ont volonté à Nzambi. Nzambi est salarié. Dans le moment où moi, les femmes demandent mon avis. Parce que tu dois choisir un jour mon corps pendant 9 mois. Ils ont grâce à Nzambi. Nzamba bomba bana biso pour la bénédiction na biso lobi. Et ça que Nzambi a salarié comme ningi kumaki à botama le 1er juillet. Joyeux anniversaire Andy Star. Pourquoi on a Bengue Star déjà père naïe à baptiser déjà qui est Andy Star. C'est-à-dire Andy Faye. Joyeux anniversaire, que du bonheur, longévité, prospérité. Nyonso ya malamu o ya malamu nzamba sala na mokili ba minéré ba or ya Congo nyonso tout ezala pa naïe. Donc ça dire tout spécial bénédiction na Andy Star a umela amona ba koko abota papa la bango pe Janifa ya mona pena que non mwana naïe Andy pe abota. Voilà quoi ça dire malamuka pour Andy. Andy Star, joyeux anniversaire à toi mon bébé mon chéri. Ça bébé bon palinganga mingi mwanango alelanga le kwa kufa. Joyeux anniversaire à toi, 15 ans ça se fête, c'est beaucoup. Kalamingi c'est dans 5 ans, dans ce comme dans 2025, Anza comme dans 20 ans. Donc azokola nzamba pambola ye nzamba soutenir ye na makamuna ye nyonso na vie na ye ndenga azokola nzamba pese maîtrise nzamba sunga ye vraiment. Joyeux anniversaire. Voilà, allez. Voilà. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Lelo botami. Lelo bakisi une année de plus. Bayaya ba maman, bandeko, baleki, famille, mobimba, ba bonango abiso ya ba chaîne na biso, oyo ba sabona tongo, bazota la biso, bazota la yo. Nini yokolo bala mokolo lelo parce que lelo za journée na yo. Hein? Impression ils ont nini pour la journée lelo, ba te belé balandi yo lelo, hein? Star. Ouais. Tala bango wana. Rozolo banini. Ah, moi je suis très content, je suis heureux parce que tous mes amis sont là et j'ai totalisé 15 ans, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Ouais. Voilà, maintenant qu'est-ce que tu vas dire à papa? Papa il est là, il est en train de te regarder. J'ai rien à dire, mais j'ai quand même envoyé des messages parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il ne m'a pas aussi souhaité, mais je sais qu'il va m'appeler, on va causer. Ouais. C'était comment? Tu étais où quand tu as compris que non, aujourd'hui c'est mon jour? Qu'est-ce que tu pensais? Parce que tu avais prévu de rassembler millions de personnes aujourd'hui. Pas vraiment de millions, c'est moi, quoi. Mes frères et sœurs, mes grands et des petites sœurs. Ça va ça? Ouais, ça va. Ok. Maintenant là, ça suffit pour toi? Ouais.
Tu es honoré. Ouais. Tu es honoré ce soir. Ok, c'est bien. Est-ce que tu as quelques personnes dédicacées? Ouais. Qui est qui? Maman et... Regarde la caméra. Maman et mes amis, c'est tout. Ok, merci. C'est gentil. Okay. Voilà. Tout ça, on a. Yende Aza, Lelo, Star Inabiso. Nani Tozwa. Ça va, monsieur? Ouais, ça va bien. Tu vas bien? Je vais bien. Kombonan. Gelor. Gelor. Ouais. Et pas on dit aux Anan. On a un grand frère. Grand frère, oui. Grand frère, on n'a pas Mikebo. Il y a moi qui était. Grand frère, Zamboula. On a 20 ans. Il y a mon colonel. 20 ans? Oui. Au Kossate? Au Kossate. Ok, c'est gentil. Voilà, on dit là. Viens, s'il te plaît. On dit là, aux websites Nini, les lois Botami et ton grand frère. C'était un bon anniversaire pour Naïma. À profiter de la journée à Lélo. À profiter de la journée à Botami, à profiter de la. Ok. Ouais. Merci. Oui, merci. Okay. Voilà. Tout ça, on a juste Kakapona Rozoa, ben précieux à Batou. Lélo, Star Mokonde à Botami. Oh, à Sangisi, millions de personnes. Tokozwa Nani, Bandeko Nani, Bakoloba. Ok, oncle, tu es là. Bonsoir, Noko. Bonsoir. Qui m'ezali? Ah, Ochamwa Makambwa. Tchamakambwa Kota. Voilà. Chasse me va faire bakuna ba sentir. Ba sentir ah Pekin Maramboza. Ngana tika la simate. Voilà. Ngana kona Noko boni. Pepele. Ok. T'as la caméra Noko. Lelo mwana botami abagi simbula moko na part ya Noko. Mwana yewana zota la biso. Noko azobisa mwana nini na mokolo oyo bango tu bazaki déranger pour na maman na ya na lukaka kende ko bota yebino tu bazaki déranger pour na mwana ngwa botama. Maintenant journée ngoli yango. Oye koki. Mwana zawana nini yo fo ebisa na part na yo tonke oncle. Na part na ngezaka ki. Nzamba sali bien pour to comme journal lelo 15 ans na yeza bien kasi fola na lokolo na biso. Lokolo na biso to kenda ba chik to bima ba kuluna te to sa ba buso bate. Ngabe lo na beta sete zakaka alinga kaka classe eliki tout sans classe elo msuati pour biso tout to zo bala to zo ngona nenga chiki tina sala ga pe nenga chiki ezaka ki classe na nzambi bagunde baleki nyoso kena par na ngelo na bakisaka ngona ki pesa ba bonne chance na encourager par ma mebele na bi alinga mako boya kasi na ifse ki boya esute ki ata na vie pour yende ali konza famille na nenga système mère pour biso to so poids kayende pe fois ça marambo pour esprit pour biso ba esprit na pesi momi nanga ananga Belgique kuna Glody na pesi pe moi nanga honorer maman quand même momi ta maman boyana déjà moi na ndala kuna kengela ga moi tena libala soka za ah tena bida za ndala libala hapo tena pesi ga moti pa yebi maman moi nanga na pesi bébé na oldi mbote place ali ba 5 ans epé eleka na frère là les 7 kasi papa ali na to bundaka to mona ga ne amikili. Merci. Voilà. Tout ça, on a toujours cause ambiance, c'est un jogo. Star Yakao. Yakao. Star Yakao. Boni. Bien Jimmy, mon alimba ton propre. Qui m'ezali? Oui, qui m'est très belle en ensemble. Voilà, moi on a bien les lois Botami. Il y en a de plus, ça se fait. Oui. Yo et ton qui est clair. Moi on a eu un azota là yo. Web Senin. Oui, on dit déjà des stars, il y a moi des stars. On dit déjà dans mon amour qui fait star, mon avis sur Gianni Star Fai, à des stars, beaucoup des stars, il y a marqué la série derrière la ville de mon bas des stars. Là, on enseigne à Nzambazalanaï à protéger les bêtises d'Inaï, à soutenir, à en charger de l'intelligence. Oui, on a repris ça en beauté international. André Bouka, André Bouka, Oscar Marito, André Bouka, on a un message à Koebisayo. Tellement ont joué qui toko makasi nazala fan na yo tongo avant na mona na ye ya bisinga me muto za fan na ye on a pena muto to za na ye to solo la to développer la Bible. Oh ça tombe bien memela un message et pas jogo nanga hein jogo beta ballon sala ngoninge za mimo alimba ye hein na lo batote mais yeba yango que ozana mama papa na fan hein ozana balobaka mama mais ngala ozana papa na fan na ninga blague te ngapena soki match na yo bandi na habité bana makelele tout botika totala jogo apesa makambo. Voilà. André Bouka, Oscar Marito millionnaire à Gondo, international Chancel Mbemba, mbote na yo jogo. Jos Lomanisa, mbote na yo que. Merci Jogo, artiste Jogo. Merci. Côté maman, vous avez à parler. Tokoya. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir. Voilà, bande ko bazola na biso balingi ba yo e pa andi ozanani. Et pas andi naza maman na andi.
Je veux dire, maman Leki. Naza camarade ya maman nae. Ok. Voilà, moi na botami lelo, boyebi bino moko passe yango ndenge bandaki, na ndenge bokenda ina hôpital bobimisi ye. Lelo mukolango zwa ki passe. Pour moi na naissance. Lelo, ni nozo bisa ye moi na zotala ye. Wana za bébé na biso. Na bengaka eli duso tonga na biso. Donc aza mwana liboso na biso. Andi Fai atanga classe. Ali na classe mingi po aza na mukumba na sima na ye. Kota mama kota papa mukumbeza. Donc ba sagesse, intelligence akeli liboso azala béni. Na lingake mingi bisous. Merci. Voilà, tous on a toujours na cadre kaka yako Zwa bandeko Noko 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 na biso Juja. Bonsoir. Pepele. Voilà Noko, moi na botami. Ouais. Moi na bino a botami. Si. Moi na o penake non lelo makambubu ya Noko pa fungwami. Ye wana zotala yo. Conseil nini Noko ko pesa na mwana no mobali lokola ondi. Merci beaucoup la question. Tout d'abord, on a appelé ça dans tout Bolanda Bisso. On a rappelé bateau habité au Megaboul, les journalistes de l'esprit. Il y a BBW Mas TV, il y a Mao TV. Donc artistes et comédiens, maître chorégraphe, baby monde entier. Donc conseil appelé ça moi nana ils a bébo mais on préfère le bon la caméra té. Voilà moi la grande sœur nanga Mao, kadé na bongo yo. Non on est ça dit esprit. Petit moro boye nata molana na portement na kosa batu ke mwana nanga andi donc kosa no batu ke mwana nanga baza mwana témoin biologique kosa batu ke biologique mande mwana nanga yo wana yo na anniversaire lelo aussi 15 ans donc on est méga boulier yo donc apesi mbote na batu tout koko jago masaya dade mpoko masaya papi seben pesi mbote sika zali apesi mbote na grand prêtre Johnny Fay mon vieux voilà viens Johnny Fay donc Minga olobete ngam na boy qui vient na Johnny Fay donc merci beaucoup. Merci Maman Leki. Maman Leki. Na ça que j'aurais besoin de toi. Maintenant là naza pene na yo. S'il vous plaît, non pas de problème. Tout ça l'ambiance ici à fête na biso. Je suis là avec toi. Oui. Bonsoir Maman Leki. Bonsoir. Osa bien? Non, tout ça en fait ça pas de problème. D'accord. Ça ne si même babi que bat balier. OK otika. Osa bien? Oui, ça va. Voilà. Lelo eza mokolo o bino nyonso na ndako ozaki mal à l'aise. Oui. Pour obimisa mwana biso ya mobali na kombo ya Ondi Fay. Oui. Ye wana zolanda ya kokisi 15 ans, une année de plus, ça se fête. Raison pour laquelle toza et tout le coup à batu awa pour la célébrer journango. Bino mo bolobi non, journée ko le kalina persité. To célébrer ngo pour na honneur ya mwana oya bino au pesa naissance. Oui. Ye wana zolanda yo. Ozo bisa nini na part na yo. Maman Leki, voilà. Ayebinde na lingake. Voilà. Na lingaki makashi. Pona za muto na moni zemi na ye donc ko bota manaye na skol ba couche na ye na bokoli ye wana mwana nanga. Donc Andy, je t'aime beaucoup, tu sais combien. Donc je t'aime énormément et je te fais de gros bisous. Joyeux anniversaire à toi. Donc que de bonnes choses. Nzamba pambola yo a continuer ko batela ondenga batela ka yo wana. Mabonde na biso za kaka o kende liboso. Donc que de bonnes choses, beaucoup de bisous. Merci. Voilà. Oh maman, je tout madame Aimé Kabangu. OK. Aimé Kabangu zamba liège na mikili donc sikaza madame Neye oboyoka kana lobaka ye maman je tout qui voulait. Merci. Seranga mundala yo wana Sylvia Pembe. Donc merci beaucoup. Merci. On a gâteau. Aujourd'hui, plus tarder, Bastar Bazawa. Papari, bonsoir. Bonsoir Jimmy, moi na Lemba Tongo. Merci Naza Pene Lemba Tongo Makasi. Bonne santé. En tout cas, Dieu fait grâce, la ville est tranquille, on évolue toujours par la grâce divine. Voilà, tout ça ngani biso nyonso a to belo que sangisi biso na occasion ya anniversaire ya mwana biso. Andy Star. Andy Star Fay. Andy Star Fay. Azawana, a otala biso, azolanda biso, na part na yo.
et donc papa leki na ye message ni nozo pesa mwana na yo ici que zone mbotama ezalaka na nzoto pe molimo apesi bokonzi na bayeba yambi ye apesi bokonzi na bayeba ndimeli ye tozala bana na nzambe na nzoto pe na molimo. En tout cas, joyeux anniversaire mon fils, c'est Andy Faye. Plein de bonnes choses pour ton jour. En tout cas, que Dieu te bénisse, te donne tout ce que ton cœur désire. C'est notre fils, en tout cas, sa fierté n'a pas eu à lobby. Nga na osengara ki kimezala naye a respecter ba normes ya betide naye. Attendre comme il faut pour lobby, en tout cas, ça la fierté n'a pas parce que avantage d'un faisant na bana. OK. Et puis biso tona c'est un poto botaka. Ozomona. Donc moi na évolué kitoko. Et puis topé si les créateurs du ciel et la terre, merci Belé pour à permettre à Andy Azala jusqu'au jour d'aujourd'hui pour bana ebele ba botamana Andy lelo bazara souté Jimmy. Ozomona. Et puis bana baza ba bénédiction yo baleki même échangeur de l'humilité na valeur. Et puis baleki ngona moulaï. Donc ça c'est pélavement pour toi na bana en tout cas nzamba za lokumu. Que son nom soit vraiment élevé, soit glorifié pour n'aba grâce à la Et puis merci beaucoup na Mao qui voulait à permettre que biso ba papa et moi na lelo toya to célébrer mon kolo ya moi na biso quel que soit confinement mais tozo évoluer toujours pour na osala moi na plaisir pour toi na choisi. Merci. Voilà. Toza na pasteur Bazawa. Na ndenga système gaga. Star bonsoir. Bonsoir, grand journaliste. Qui est Ali? Mouké Nangolo Nzambi. Voilà, tu vas dire que c'est pour l'anniversaire à moi, non? Juste un message, na moi nango abiso aza na zota la biso à sentir kaza aimé, à sentir que les deux amours colonaï na part na bino ba papa, bozo ebisa yeni. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Mbotama et l'amour, A comme amour, F comme fraternité. Andy Faye, donc me, I like you, I want you. Tu es notre fils, tu es notre bébé. Pourquoi pas te dire que nous te disons plein de bonnes choses. Moi, RX Kalingunda Mobala Pembe, je suis là juste pour dire merci d'abord à Mao Give parce que à penser na biso, je crois que Toza est belé, mais ce qui muninga bengio, c'est-à-dire qu'à considérer. Alors considération na biso, yango peut te considérer moi na biso, tolobi na eke ouverture azala béni, classe na eke toujours en avance et azala toujours na intelligence moko ba comparer na bana mususte ceux qui azala parmi les derniers à classe azala parmi les deux premières personnes. Donc ceux qui les premiers abimi le deuxième. Tous ceux qui abimi premier, y abimi deuxième. Donc yango wana toza de cœur tolobi batunyo surtout bozo attend o nyo surtout azape mbeni awate lobaka maloba malamu et komelae na kombo na Yesu Christ. Merci, voilà. Président Appelco. Bonsoir président. Bonsoir Jenny Luindola. Voilà, c'est possible à la caméra? Oui, c'est possible. Moi on a vu notre botami, il en a de plus, ça se fait. Papa vous a le message ni européen c'est moi on a message nanga particulièrement d'abord félicitations à ba parents nae. Venabiso Gianni Faye Mobutu balobi loambo ya ba comédien nyonso clin d'œil à toi. Merci aussi à sa maman Mao qui voulait pour na ba effort nyonso zo consentir pour na mwana. Et nalobi joyeux anniversaire na moi na biso Andy. Laisse que une année de plus et baki sami et puis nzamba baxelo sagesse, intelligence encore de plus et puis ozala serein na makambo classe parce que classe ndé est assuré qu'à venir ya batu ya lobby sans classe eza mobulu et aussi tika ete nzambe azala bouclier na yo de combat bisika nyonso kozala comme ngana lobaka l'impossible n'est pas dit quelles que soient les difficultés que se présenter liboso na yo crois seulement à Jésus-Christ de Nazareth le vainqueur de Golgotha il peut tout. Merci aussi à toi Jimmy. Merci président. Président Shoga bonsoir. Jini mona lemba ya tongo pena ya makasi ba misuba ya lemba ko ya maye pena ne grandi na lemba alors ba misho bozote ba ki lemba ba kosio mona lemba en plus misho le refutela na lemba atobola ki mir Azui TV à côté ici pour se rendre à la plasma parce que du coup ça TV na bimi itali libanda biso to bona dans la place parce que na conception moi aller manzo yi mona delvo parce que yo ne na moi na lemba ya tongo. Merci président. On dit Faye, on dit qui voulait à Botami.
bino boyebi naissance ya mwana boza wana boza na mambo bela websa mwana mais na part na yo o mukie roloba na mwana ezani particulièrement ya mukie na part na yo président Christian Shoga oza lokola papa leki na ye on dit aza wana zotala joyeux anniversaire Andy Star pourquoi on a bengue Star déjà père na ye abatisaka déjà qui est Andy Star c'est-à-dire Andy Faye joyeux anniversaire que du bonheur longévité prospérité nyonso ya malamu oya malamu nzamba sala na mokili ba minéré ba or ya Congo nyonso tout ezala pa na ye donc ça dire tout spéci bénédiction na Andy Star aumela amona ba koko abota papa la bango pe Janifa ya mona pena ke no mwana na ye Andy pe abota voilà quoi ça dire malamu ka pona Andy na pesi merci na maman na ye pour quand même honorer moi na 15 ans. C'est-à-dire 15 ans nga na mona ka mona na Afrique d'ici tout ça qui na ba Lubumbashi azaki mukie mangona ta mona goût c'est-à-dire mona ko la condition mo ya kitoko parler bien split mona ko la bina lo ka miki c'est-à-dire ko la bien félicitations d'abord pe na maman na ye félicitations si na papa na ye Janify on est ensemble biso ba papa le ki toza awa tant aux invitation to bi ke biso na ba Gabriel to bi ke toza ngate il faut to assister na fête ya mwana na biso Andy Star c'est-à-dire bato belé na minute bana ba poto ba Hollanda ozomona c'est-à-dire taba to lia uti ngakati merci aussi na maman Olive pour sa contribution pour la fête merci na maman Olive Lembe coup de chapeau maman merci na osala pour na biso c'est-à-dire maman Olive Lembe c'est-à-dire ya sala belé pour na biso même de to mela maman Olive soki yepete mais fête ça mité ba fête on ndako voilà voilà, merci. Tous on a toujours kaka na cadre ya. Bachache bibi pona mona. Comment ça fait hôtel? Hein? Et bibi pona mona, Gabriel Bolembu. Gabriel Bolembu. Wow. Bonsoir hein? Bonsoir. Qui m'est allé? Nangolo Nzambe kimezali. Donc vous avez tata moi aussi il y a Andy Star. Donc jour quoi c'est les promotions maman na yo yeba. Naebi. Petit abota ma yo yeba. Naebi. Voilà, yebi ba caprice ngene mizala. Tout. Andy Star, joyeux anniversaire à toi mon bébé mon chéri. Za bébé bon palinganga mingi mwana ngo alelanga le kwa kufa. Joyeux anniversaire à toi, 15 ans ça se fête, c'est beaucoup. Kalamingi c'est dans 5 ans, dans ce comme dans 2025, Anza comme dans 20 ans. Donc azokola nzamba pambola ye nzamba soutenir ye na makamuna ye nyonso na vie na ye ndenga azokola nzamba pese maîtrise nzamba sunga ye vraiment. Voilà. Merci. Mon apoto toko, on a santé bien. Mon alemba tongo. Voilà, tout ça on a toujours na cadre ya ambiance ya anniversaire ya mutu moko asangisi biso tubu hein et tout le quoi bato basangani pour na mutu moko abotami. L'homme de Dieu. Bonsoir papa. Bonsoir chef. Bonsoir chef. Si cité. Nazolo batangu tangu tokenda kinga kati. Naloba te po ani. Tokoloba yango, toyebi ke makambo za tokosola. Naloba te po nani. Toyebi kokoloba bomba, mosala nzambe. Non, koloba pas mesate. Voilà, Monsakoli. Bonsoir. Bonsoir chef. Shalom, de en église. Shalom. Bonsoir. Voilà, merci. Toyebi ke présentation na yo ça biso bien na bande ko biso basabona tongo na ba chaîne na biso et na biso. Tolingi websa biso na famille ozanani. Otobondo buinga na biote, bande ko pe baza ba biote ozanani. Nganaza pasteur Justin Moncé, pasteur missionnaire dans l'église La Louange. Je suis résident à Zimbabwe, à Harare. Je suis le pasteur de Mao, qui est la maman d'Andy. Donc Andy c'est un petit-fils pour Nanga. Quelle est votre impression en tant que pasteur et la famille vivre? En tout cas, j'ai été honoré parce que Naya pour Napambola Mona, comme d'habitude, Naya qui pour Napambola Ndaku, donc c'est vraiment ma fille. C'est que je peux dire pour Andy, Namonier, Kokola et Azokola. Je lui dirais seulement que Atamola Robanganzam et Aye Bapena, Kofana Namakolo ya Bakolo, ya Obaye Pipel Lobayanzam. Qu'est-ce que je peux dire encore Andy? En anglais, on say happy birthday. May God bless you, Andy, and may God give you many more years to come. Voilà.
Thank you. Merci, thank you. Comment on dit en anglais, thank you. Voilà, thank you. Balobi bien, chaîne na biso nyonso o ezolexa image o eza makambo s'il vous plaît hein et même biso na makambo po makambo epesama par rapport à Kilelo par rapport à makambo Tali moi c'est Jinistar Luindula moi na lemba tongo naza pena lemba tongo makasi bref ane chez biso na lemba mosenzi azate na ba famille na bino nyonso ba bonango biso mosenzi pas azate merci voilà balobi awa ne makambo kuna bakoliaka koto bakobongisaka bakoliaka bakobongisa ça dit otolia et utande awa voilà toko baluka kaka koto tozwa mama leki tozwa yo bonsoir bonsoir mama tozo lambela biso nini nazolamba taba naolamba taba naokalinga makemba eza mpona mwana biso voilà mais ba mama leki mwana yele lelo mwana botami kwanika oponinga mama leki bose bele tosi ba kasi yo nabi mpona nini oponinga mama leki mpona nini poza mama leki onga koza pe mama leki te naza makulutu naza mama leki kasi lokwaka yo nina naza mama leki nabiso ni bebe andi abotami lelo jour ango nayebi ke yo ose dérangeaki makasi mpona komema mama na hôpital butu tolala te papa tomemi mwana so hôpital tobota mwana so na bomwana bayiba biso bomwana yango mpe tobokola bango nasaka na esengo komona ke tokolisi mwana 15 eza bele mpona biso ba jeune mama 15 eza ebele yango tosepelisa mwana biso yo yebika nde ezalaka esala biso bien voilà mama kulutu de nous ya bafetaka on ne sait jamais makulutu mwa liloba mpona mwana makambo ekosala to libumu etonda biso yango message eza nini andi azolanda yo message napesa naka faible na mambo lelo naza mo makasi atukanga sinesenonga nakokumisaka nzambe mpo ebele babotamai na andi bakokisi ba 15 oyo andi akokisi te atuka akomisaka nzambe merci voilà toza wana toujours na famille tokozwaka esika bamama bakolambaka bonsoir tu vas bien oui ça va ok merci bandeko baota biso bangi bayebuza nani grande sœur Andi. Grande sœur Andi. Ok. Voilà la famille sacrée. Hein? Maintenant on dit à Zawana, à Kokisimbula, Bambula Oyo Leka Leka. Yesko à Kokisiango. Ni nos websites. Courage. Nzamba bateli à Kokisape Mbulonga na Zanango. À Kokisako Kolekanga. Yo Simbula. 22 ans. Et là 22 ans. Oui. Donc 22 ans, musique de Pokanga. Karaté. Yele. Merci. Maman Leki. Yo Yaya, to Maman Leki. Yaya. Ni nos websites. Quand on dit petela masona. Anda bi Yaya wana. Eh, juku nazaka na kokisaka 3 ans akamolanga matoyo. Kande tolingaki makasi bongo. Neso pasali mabe moi ndako sasa ndiko obimase na moi mbata. Te wana izanga te maza mutu mo bazana ba bien ebele. Aza attendre tino obendeli to ça te so ebisimba moi yoki. Voilà, yo wana zolanda yo, ozobseni. On dira, on dit ça. OK. Joyeux anniversaire Andy, profite bien, sois vraiment heureux, que mon Dieu te bénisse abondamment. Voilà, merci. Voilà. Les bons dieux bénissent Andy abondamment. Tozawana, merci la caméraman à Malonga Oazaki na biso lelo na sima caméra. Oh là Gaël. Oh là Gaël. Les caméramans le plus suspect Gaël. Les caméramans sans orgueil Gaël. Les caméramans un peu de l'Olendo mais on a été yara l'Olendo te mutu abatu. On est là. Bon garder toujours confiance hein, la fidélité à la chaîne biso. Oyo bino nyonso bosabona tozawana hein que la fête commence voilà.
kiero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini opesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga yawe ebongo ngai oyo yesu yoponinga lelo yo yoponinga mosali mpona tatola komono mpona nini ya ngai bomoi pasi minoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai atana. Bonsoir la grande famille. Bonsoir. Bonjour la bandeko oyo baza bipai parce que toza un peu médiatisé partout dans le monde bandeko bazolanda biso. Tosangani pona mutu moko oyo ngai na bino toyebi mwana leki ndeko famille na kombo ya Ondi Fai oyo aza mwana biso ndeko na biso famille na biso yambo yako banda makambo nyonso ya kosala oyo nyonso tozala ngo na bosenga tokosenga na mosala nzambe akumba biso na losambo mpona tofungola makambo oyo etikali na kosala pene na l'homme de Dieu asunga biso na libondeli moko tobeta lisolo oyo etikali. Avant de prier, j'aimerais chanter un tout petit peu. La Bible dit dans Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent vont en vain. Et si l'Éternel le garde, donc c'est-à-dire bâtir, ça me mutabandaka, mutonga, yepe mutabateraka. Nous voulons seulement dire merci à Dieu. Dengue abateli mwana tina 15 ans. Et tout dit ko senga ye lisusu abakisa lisusu. Zamba pamba bino mutu boye ko assister événement oyo. Les ala petango ya kokanisa que il y a un temps pour toutes choses ici sur terre. To botamaka to kendeke pe to zonga kape pa to utata. Yangola to tambolaka alolenge oyo volonté ya Nzambe. Bible zoloba dans 1 Corinthiens 10 verset 31, soit que tozo lia, soit que tozo mela, ou tozo sala eloko nyonso, que cela soit pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Prions l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci pour cet événement. Sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous pouvons tout. Entre tes mains, Seigneur, nous recommandons cet événement, et particulièrement Andy, car c'est toi qui l'as gardé dans le ventre de sa mère, tu l'as protégé à la naissance, et tu le soutiendras, Seigneur, jusqu'à sa vieillesse. Que la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, merci. Que la fête commence. Didi, il faut présenter pasteur Aouti Zimbabwe. Oui, pasteur Aouti Zimbabwe. Pasteur Aouti Zimbabwe. Non, mais pasteur Aouti image avant tout comme on a été pasteur Aouti Zimbabwe. Donc voilà. Message Zawana Tabe Zawana. Vous avez prévu pour la baie Oyotozawa. Donc, Zouamanda, Sengito Zoa. Tchatana Monoko, Yakomilengo, déjà Tozomela. Pour la honneur, le Kumu. Il y a Oyabiso Mwana, Bison Deko. Camarades de famille Libota, à Kokisi Mboula, une année de plus, ça se fête, donc que la fête commence. Merci. Salayanga,
ozali elikya nanga Yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali yanga yango motema na ngai na pesi na yo bobokono ekangi soto na ngai nzoto na ngai oyo lobi ozali yanga yango motima na ngai napesi na yo mose aboyaki kasi yo ponaki ye yo pesaki ye ero asala nde mosungi nga mpe lokola yo poninga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga natelemi nasosela yo sunganga ebongo ngai oyo Yesu yoponinga lelo yoponinga mosali mpona tatola kombono mpona nini ya ngai bomoi pasi minyoko mpe kolela me pourtant lobi ozali yanga nakozala moto kasi mokila te okeseni ekozalanga na bapagano nzambe nanga okobimiselanga mai ata na desert nzambe nanga ngai nabengaka yo lete na dititre yawe yo nde ekimelo nanga nzambe ngai nabetelaka yo tolo yaya osiminga na loboko dodo telemo kotikanga te zameranga ata pasi ata minoko kobwakanga te Yesu na ngai ata kutu na bungitela zambe na ngai napeleli yo tala pasi eleki nzoto eputolobaki tokopambolama tokomi wapie olobi nini zambe na ngai
C'est ça qui toko. Merci maman Olive. Ouais. Et nous sommes comment on l'a mouki la tongo pour remercier maman Olive. Nous avons fait na remercier maman Olive. Oui, il a contribué. Elle a aussi contribué. Qui sait pas? Les poissons là, les tabala, les semoules, et la chikwam. C'est maman Olive. Et la boisson. Voilà la maman. Tu as mis pas Ougandais, toi maman, papa n'est passé par Zimbabwe. Zimbabwe. C'est un Zimbabwe. Non, un Congolais mais résident à Zimbabwe. Pasteur avant un autre. C'est un Congolais mais qui vit à Zimbabwe. Babi âge à Toto lorsque le moment où on a dit ça. Ça tourne mais âge est fait ça. On mange là-bas 72 ans. 72 camarade à Doudunga. Baba les groupes salon ensemble. Il y a le c'est un coup de classe. OK, d'accord. Et là il te laisse ma 9 minutes à Pembe za Mercedes wana. Et Kenab, Mercedes. Matega libité. Kaka Mercedes ko fait mateli tondolo. Na kufi. Et mateli nini? Et mateli tondolo. Allez kufi. Nada. Je l'aime, c'est mon frère, je l'aime beaucoup. Je l'aime trop, ça dure parmi les artistes, c'est trop humble. Très trop humble. Ça dit pas de rancune, pas de problème, chose à polémique, c'est une cobandie. Ça dit pas de problème. Bébé Réal. Merci. Voilà ça. Faut rater là. Faut rater là. J'ai raté. S'il vous plaît, faites la scène. Déboule. Papa déboule. Maman, biloko bamuto lobaka nani na pesa ye biloko mibale kuna. Abenga nani? Ari, abenga nani? Te boboli kote. Abenga komo mo mettre bon boboli. Pesa biloko mibale. Wa faut tu na bosser mtaye makambo wana. Ça me demande, c'est ça chaud qu'il veut manger. Pas de caméras, s'il vous plaît, pas de caméras. Deux boules à foufou, ça c'est fait, hein? Ah, mon bal. Deux boules de bon, je me suis pas là, on va finir l'histoire. Il y a un gambois, il y a personne à la carte. Non, il y a ça de la commission. Ah, c'est la commission. Ah, maman, je suis allé au monde, je suis allé. Comment je suis allé au monde? Boni, allez à mi papa.
moto yango azale kikulutu mwana famille epa na biso sikawa tokomi na moment oyo eza très important ya biso tu koyeba ke akokisi mbula mwana yango asali ke biso tu tose retrouve esika oyo na kombo ya Ondify voilà akokisi mbula 15 ans ya kobomba eza te mama papa bandeko libota biso tu toyebi juste mpona kopesa bandeko yango ya biso message parce que toza bato ya media bayeba ya biso mwana tobota ya biso leki kulutu famille akokisi 15 ans toza wana toboyi kofete biso moko toboyi kozala baegoïste tolobi tokabula lokumu oyo ambiance esengo elongola bino parce que misala yango ya biso tosalaka ezalaka mpona bino mpe bisika ezwami bino voilà raison pour laquelle toza biso to esika nakosenga mpona nini yaza avanda na France papa voilà nakosenga na bandeko nyonso oyo base retrouve na esika oyo na limemia nyonso na botosi nyonso na lokumu esengo ya moto biso tu tolandi na kombo ya Ondify topusana penepene ya gato ya koembela ye nzembo ya lokumbu oyo baembela yo oyo toyembelaka baninga koembela ye nzembo ya lokumu mpo na mbotama na ye ope abotami lelo ok donc lelo toza na célébration ya bato mibale babotami oza na op na Ondistar oyo babotami lelo voilà tokopusana pene ya gato toyemba nzembo moko oyo bayembela yo oyembelaka baninga sikawa lelo chance epesami mpona mwana na biso ndeko na biso na kombo ya Ondify na ope donc voilà gato eza wana topusana pene ya gato bamama ya Ondi papa ya Andi libota ya Ondi topusani pene ya gato oyo eza prévu mpona ya biso mwana asouple sans plus tarder bandeko tozalisaka bango na bandeko mosusu babakisami topusani sikawa pene ya gato mpona kosufla yango koyembela nzambo asai mpona honneur na ye na kokolo ya lelo voilà
Mbele sa wapimbeli. Wapimbeli. Kata gato. Voilà. Ande zawa. Andi yoyo. Maman, kuna biloko aussi tolia on dirait. Aussi si peu. S'il vous plaît la musique. DJ, c'est là, c'est très important comme la old mocha. Hein? Sur la biso. Merci. Voilà. Olia komela toyaki to saliango. Sikawa o abombaki ya mbongo katana. Mbongo mabende. Toyebite soke ça c'est faille. Soke pesa couronne, soke pesa dollar, soki pe combien aux alango. Toche la biso monta te. Oyo kaka yoyebi ke na bombaki yango pona mwana na biso. Na bombaki yango pona leki ndeko oya biso toye to sepela na elongo to kabola na oyo ezalaki prévu pona ko kabola na ye. Voilà biso toza pene na ye to ko pesa na nous to ko fongola nzela et puis to sali appel na ba nyoso baza awa. Ce n'est pas une obligation, s'il vous plaît. Motoyo, moteme tout isami. Yako kumba. Eloko oyo abongisa ki pona mwana. Apusa na pene awa. Kopesa mwana. Dongo eza mokolo. Mwana pe fata mokolo. Voilà. Yango wana. Simba yango yo. Bandeko batikali. Sela yango yo. Voilà. Allez, Christophe Mwami. Tu es présenté. Kotanga bakombo bandeko. Faut benga bakombo. Isusu ya théâtre. TV. Benga la chaîne. Toza la poste na awa. Toko benga ndenge salaka boye biango. Boye biango. Bon, je vais interpréter en français. C'est ici pour Andy. Même les enfants, s'il faut donner pour votre camarade. Moi, je n'ai pas porté jaune blanc. Celui qui a porté jaune blanc, venez donner à notre petit, notre fils. Nous, les parents, on a contribué déjà pour les tabacs. À la côte de maman Olive. Ma copine. Voilà, moi là. Yakana wawa, bangakuteza kushanja wawa. Bopesa wawa. Essayez banika vous aimez. Bon, ça laisse de vous. Oya ça kaka maman. Maman Marie. Gabriel. Cha caméra wa. Oh, appelle Maman Marie. Voilà, allez. Voilà. Voilà. Vous avez la personne à Bino, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Voilà, va porter mon éco fungo makawa. Bimisa pour la mona. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Boya, vous poussez à Papa Henri TV. Boya, vous poussez à Papa Henri TV. Vous avez la poste à la Bino. Béla, Papa Henri TV. Papa Henri TV. Papa Henri TV. Azawapi.
Cultura TV Ozawa. C'est mon ami. Ok. Les lots de soirée dollar. Les lots de soirée dollar. Qui est aussi là. Oh. Mon docteur. Kali TV, Kali TV. Monsieur le docteur. Monsieur Kali TV. Kali TV. Monsieur Kali est là. Monsieur Kali TV. Son fils C'est ton médecin. Vous appelle, vous êtes où? Le docteur. Le Non, non. Vous avez besoin de nous. Abonnez-vous. Oh, mais non, très bien. Avec papa, Robert Azafi. Ok. Voilà. Gauche. Robert TV Yakawa. Papa Yakawa. Yakawa Kolobawa. Nana maone tata ya mwana na mama. Ela na pesa na bandela lisusu. Oh. Kamera. Pole yokana no. Pole hapana. Hakuna matata. Non, non, hapana. Oyo mama na ye. Matata na ye. Ono bandaki mwana mkena max. Tosali preparation na mama na ye. Odia ngote. Bandela mapesa lisusu. Depuis qui s'est pesa mwana cadeau. Depuis qui s'est pesa mwana cadeau. Le rôle somba qui taba. Ne mwana kwa cadeau exacte. La misa bateau pesa na ala type jaune blanc. Ouais ça liboso pesa. Ala type jaune blanc. Pesa et pour respecter. Là c'est biso. Toi bateau tu repesa pour cadeau te. Mais tu pesa pour moi. Yo respecter. pesa pour famille ya mama pe bamona yango yango te yango pesa abandela kosala yango mpona kofe kumbango pesa ok donc c'est la pesa pesa ngo Shoga TV. Non, Shoga. Asa pesi. Shoga TV. Ok, voilà. Voilà, tu sais pas. Maintenant, ben, invité, tu as bien là. Tu as fait là-bas, tu as fait quand même. Ande konyo soko sawa. Ya Shoga linga pesa babifo franc tezana. Te pesa utosala ngo pesa mo. Te na pesa dollar. Te franc. Na pesa dollar. Tobele la kia na pesa dollar. Na franc, na livre, na dollar. C'est ça. Oh, c'est si. Kontembongo, président Christian Shoga pesi moi. Problème te pesa moi. Oh Jalias, c'est $10. Pesa moi. Ok, voilà. Para papa Christian, Shoga, papa le Cameroun. Na pesa 30 000. Bon, bande konyo soboza kotoyo. Toti kana lubata maboke bafanda kimia. Bino pe boyaki bolati jeune koleka biso. Toza pe na bosenga na bino. Boza wapi? Bato suka kuna fond. Bopusana. Bopusana awa. Boya wapi bino? Wapi bino? Toza na bosenga na bino. Bande ko boza bolati ba jeune blanc. Vous avez l'honneur parce que vous respectez tenue. Vous respectez tenue. S'il vous plaît, Rapidino. Bomba, tu bois Makambo. Ok, voilà, maman Moana. Bon, nous sommes là. Maman, besoin bana. Batata, besoin. Sika batata, boza. Hein? On va combattre ba maman, batata to combattre bino te. Boza. Tolobi pebo famille pebo pesa. Ezateke. Bopusana s'il vous plaît. Tobo toke la famille maman. S'il vous plaît, boza. Famille maman boza api. Bobiloko na lien na limite à $10. Bapibino, Poussana Boya, Bopoussana, Dozabenga Motonye surtout, Oyazana, Oyayemo Pata, moi loco, attaque la frange, Bopoussana, Opération dollar. Oh là. Oh, maman, qui va s'en rendre, mais ça, du coup, $10.
Vous êtes 3 dollars et demi, 3 dollars. Tout fait nombre. Bon, content papa. Caméra, tout est bon. Voilà, merci. Merci. Merci d'avoir déconnu surtout vos amis scotché branché. Il y a Rolanda Bisso à travers le monde. Dans site c'est Malunga, Oyo Bino Nabiso, to s'abonner Tongo Makasi. Confiance dans fidélité. Oyo Popé c'est Rabiso. Bisso peut-être c'est la Rabino. Bon, on tirera jamais cause là-dessus. Bon s'abonner massivement parce que il est engagé chaîne Nabiso Nyonso et c'est Bandaki. Hein? Le coup mon père sera biso, yango biso peut c'est la rabino. Toko takana banda kuna bino sans audience, toto karaté. Bota la rabiso sans invitation. Bomo la rabiso ndenge o bolingi. Tozom c'est la rabino ascenseur nango. Ya merci le coup mou et son de la bino la bandaku bisika et zone bino. Bote gozanga te quand même. Non va sensi. Merci la bisika et zone mio. Tu veux que de loin au soutiendra artiste comédien Nyonso. Christian Shoga TV, bon s'abonner Tongo. Biso tout au sabona déjà Tongo. Mao Give TV, Bozawana. Papa Henri TV. Oh, Gabriel Olembo TV, bon s'abonner. Pourquoi pas Belvi TV, Condesseur TV. Hein? Bon s'abonner, Bissika et Zoami Bino. Voilà. Non, bah sensi. Hein? Monté Maya Grâce. Non, bah sensi, le millionnaire. Voilà. Becky, Mary, Becky. Voilà. Oh, maman. Yaka, moi, yaka. Maman peut pousser là. Vous avez besoin de Solana, qui est parce que vous avez trop embrouillé. Moi, les solos, le nom de la botami, moi, la copie symbole, il y en a de plus, ça se fait. La raison pour laquelle le moni est tout le coup à battu, pour la honorer. On est pour la honorer, moi, la biso. C'est le moment de il y a 15 ans. Quand vous avez moi ma c'était comment? En fait, moi, les familles Makaka, ils ont volonté à ma parenté. Voilà. Ils ont volonté à ma maman. Ils ont volonté à Nzambi. Nzambi, il a salake. Dans le moment où moi, les familles m'ont parce que tout le monde a joué mon corps pendant 9 mois. Ils ont grâce à Nzambi. Nzamba bomba bana na biso pour baza bénédiction na biso lobi. Et ça que Nzambe a salaki comme ndenge komaki abotama le 1er juillet. Bon compte tenu ya programme de Petombaki mercredi. Na sepela que na fête en dimanche et ça la week-end na bande konanga bien qu'il y ait confinement mais et ça n'a quand même bien Jimmy moi na lemba tongo en tout cas ça n'a vraiment bien makasi. Tu sais na baknyo so na bengi si awa baza bato na linga makasi. C'est na bien na télé parce que ça bongo bato na préféré mingi na bengi ça na bato na bimina Gabriel nan kuto so na te. Okay. C'est parce que tu sais comprenant Gabriel quand on beauté parce que par rapport à merci beaucoup na maman Marie-Hélène mamie de moi maman Marie-Hélène maman présidente na biso ya fa ya ba association ya ba femme artiste maman pasteur na biso maman Marie-Hélène gros bisous à toi en tout cas merci beaucoup je t'aime énormément na lingaki tellement makasi bien que na moi état même maman Marie-Hélène aïe quand même à Salinga vraiment bien et merci aussi na Sandra sa petite soeur na biso question na biso il y a Afar et puis là je dis merci vraiment merci bien que Renate a y été mais c'est mon ami de tous les temps de chaque papa Henri autrement dit Carlis merci à toi mon ami de tous les temps la présence na yo merci na tonton Loss, merci à toi, merci beaucoup à toi, mon cher, merci beaucoup. Na Robert, merci beaucoup à Robert Casquito. Robert Casquito. Tata à moi, merci beaucoup à toi, Robert. Et merci beaucoup à Papa Kali, c'est notre docteur. Donc voilà. Donc il y a musique TV, il y a métier la biso, Bakamaï, les basons à théâtre. Papa Kali, merci beaucoup à toi, mon docteur. Voilà. Donc, il a envie aussi de toujours être avec
moi pour les mamettes, toujours un téléphone, papa dans la merci aussi à ma copine de longue date. Lui c'est mon ami, elle c'est collabore, Sylvie Amundala de moi. Et pourquoi pas ma petite soeur propre, Agnès Ntumba, Babi Bafanda, Bane Lokote, Botope Malili qui s'est moto. Malgré confinement en fait. Donc merci beaucoup à ma sœur chérie. Donc elle c'est ma complice. Foura Djogo de moi-même. Nicolette Kalala. Merci beaucoup na Coxon, na Monique Batno Sobaaki Awa. À toi Glody mon fils chéri, Andy Star, fils à maman. Voilà, il a grandi 15 ans déjà. Merci beaucoup na bande ko nyonso. Bolandi biso na ba chaîne nyonso na Bellevue TV, Candy TV, Candy Star TV, Gabriel Bolembo TV, Christian Shoga TV, Papa Henri TV. Non, Papa Henri TV. Beauté oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en doto et l'on a rabatache. Sopiling kozana thème ko ya bien ya propre, oiza produit ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oiza huile et kendaka na produit en doto. Donc ce que vous a intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo défi Nzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, Yenem Taza, pendant touché dans les camarades Barizi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a mon thème donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, tout le la biso a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, merci, merci. Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez avoir confiance dans l'exemple de télévision, vous pouvez avoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma.
nyonso ba émission ya bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo muto boya bêtise, yo muto boya anti-valeur, yo muto boya rabimbindo, yo muto boya rabatitre à lokuta, yo muto boya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, c'est un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, ndeko, tata, moi si. Yo mto rotala nga yo linga barizi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino zéro bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoi. To fongole Léopold. Zéro bêtise TV. Zéro bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise zéro bêtise TV. Zéro ya chiffre T, zéro ya lettre. La surprise ya kafu, ya kafu, ya kafu. Barizi baza to moni confiance au PC na exemple de télévision. Ya on to yelbino zéro bêtise de télévision. Tout le monde on a zéro bêtise de télévision. Alors tout ça on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise zéro bêtise TV. Au moins on a place on rouge s'abonner au cliquer là wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien zéro bêtise TV bah maman bah maman zéro bêtise de télévision moi on a bino bah maman penanga na moi on a bino alors bah maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na zéro bêtise de TV. Zéro bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à zéro bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à zéro bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi on a bino yo barezi baza. Confiance sur vous pouvez un exemple de télévision, vous pouvez s'en à zéro bêtise de TV. Bon soit théâtre ya kafu ou ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana borota la en famille. Émission papa maman bana borota la en famille. Zéro bêtise de TV. ZB Télévision, zéro bêtise de TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où t'as wapi pour un barezi baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi, on a bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro bêtise de TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser tout et abonnement à zéro bêtise de télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Ya kanoka mba on a zéro bêtise de TV pour rater. Zéro bêtise de TV. Exemple de TV, zéro bêtise de télévision. Alors beau s'abonner massivement, beau peut confiance. Quand on peut s'en na salle arabno musala kitoko. Kuna besoin théâtre, musique, gag, besoin film ya solo ezanga bêtise, émission ezanga bêtise. Ba télé réalité qui et puis na bombelo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga ba maman rubrique nanga ba maman ope na bolinganga quoi o bolinganga ngakwa nga na nga quoi ba rési baza exemple TV boti zéro bêtise télévision. Alors s'abonner au côté na YouTube bêtise zéro bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner au cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au fini on a notification nyonso bémission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout e bandokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obota ni kombo zéro bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner